démonter la Kibiso. Yango totanga awa président na biso Kabila. Utinda ngala ke so professeur Fumukimba. Le cinquième président du Congo, c'est roi divin, roi Tulendo, qui rétablira l'autorité divine sur la terre Congo de Kimbangu dans tout Ngounoua et sur toute l'Afrique noire. Il viendra avec ses trois pouvoirs, pouvoir spirituel, pouvoir scientifique et pouvoir politique. Nous retournerons au type de pouvoir établi avant le 3 mai à Wanatogena Bisosko. Babisco président Oroyanango, il y a trois pouvoirs. Est-ce que nous devons soutenir Ndeko Kabila? Papa Nkousa Zana soutenir. Est-ce que Papa Kabila Ndeko Kabila a trois pouvoirs? Ndeko Nangai, basa ko ambré prophétie. Ne so se ba son salango wapi. Fumukimbangu a parlé sur roi divin. Quoi tout l'ende va parler en 1921. Azana 1944 était. Prophétie à Fumukimbangu en 1921, c'est-à-dire qu'on paie sa vie, il y a spiritualité africaine, il y a religion, il y a Afrique. Parce que nous avons la religion, nous avons perdu la religion. Nous Fumukimbangu a tonga sur religion, il y a Afrique noire. Nous avons parlé sur Kwatulendo, nous avons instructeur, comme un livre sacré, à Biso Batumundo. Kwatulendo est le 5e président, mais Biso est le 4e président. Tout le monde est Kabila, il est le 4e président. Tout le monde est le 5e président. 5e président Moussoussou. Il y a ce qu'on a recherché au Sali. Il faut le goyeba qu'on distingue Makambu. Qu'on s'arrête à la professionnelle sur tout un balamako pour Européens sur amourement. On a compris ce qu'on sait, qu'est-ce qu'on a mis Nicho. Tout le 4e président. 4e président. Je sais ce que je dis. On comprend, le Somanzi, Papa Maïki, à la place aux alliés, on a compris, on comprend. Besoin d'un gars qu'on a compris ce qu'on a. 4e président, ils sont obligés de faire un soutenir. Là, je dis parce que vous soutenir. Mais il faut soutenir pour avoir 4e président au Fumukimbangu. Il faut amener la peuple africain. Yoka. Toujours en 1922 pour être en 1944. Ok. Balobi awa. T'as la caméra ya Christian. Ndeko nangai Fumukimbangu asala ba professeur Belé. Ba bombela bino histoire, yango bozomona mamundi ole kila bino. Bosaka ba recherche pour comprendre. Tout à professeur en 1922. Babi, la prophétie de Fumukimbangu au prêtre catholique venu de Kisantu pour lui rendre visite à la prison Elisabethville le 17 août 1922. Prison Elisabethville est la prison à Katanga. Le lot est comme à Katanga. Ils ont Elisabethville Kala. Tant que tu as Mindele. Papa Kimbangu leur dit le Congo aura la première et la seconde indépendance car ce sont des promesses. Le roi des Belges sera emprisonné, mais il sortira par la puissance de l'Éternel Dieu. La première indépendance sera aussi obtenue par la puissance de l'Éternel Dieu. Le noir chassera le blanc de sa terre. Il se produira beaucoup de miracles. Les blancs trembleront à la demande de cette première indépendance. Il y aura beaucoup d'obstacles, mais les élus vaincront et auront la puissance de l'Éternel Dieu. Car ce sont des promesses de l'Éternel. Un fils du Congo sera le premier. Sera le président de la première indépendance et il aura le symbole de l'esprit dans son cœur. Dieu le choisira pour être le commandant de la guerre car Satan prendra place dans le cœur des dirigeants. En effet, son gouvernement sera arraché par les étrangers. Il y aura aussi le venin de Mungizila. Son gouvernement sera constitué des étrangers, le venin au Congo. Ce président-là oubliera le peuple congolais. Ce président-là oubliera les peuples congolais. La professeur 1922. N'a pas besoin d'indépendance, papa. Et ça programme de Fumukimbangu qui t'envoie bon. Toi aussi ça ngona. Pour un an Koko TV et Zalakata, on est là. Ce président-là oubliera les peuples congolais. Parce qu'on a 4e président au Bino Batofon pour soutenir. Parce qu'il y aura un président au Aroyan à pouvoir divin. Nanoyé. Voilà naïté. Pour tous les nuits. C'est comme mon soir de bon Célène, c'est le président Kabila. Il est 4e président. C'est quoi le biso to bungisa Mbiza président Kabila. Mais après Kabila président Moussa Zatia, et ça continue de me remplacer. Né professeur Zoloba. Nani sous. C'est quoi 4e président Oyom Fumukimbangu Alobela. Yit, qui est Kabila? Alobela qui boye. Tout zela. Yoka, tu vas souffrir depuis Kala. Écoute, il y a souffrance. Parce que souffrance, on a bête le film au Congo, il faut que ça mukanda pour faire la tamboka no moko eleki makasi. Et moi je vous informe que 5e président il y a souffrance il y a ce qu'on dit milité, ce qu'on a besoin de prophétie en Fumukimbangu au tapa côté. Il y a ngoyo 5e président aza roi, aza présidenté parce que ba voter été. Prendre ngana terme. Tokei une profession des oloba. Yoka, ngam na la profession on a expliqué ngo.
Pour ça 1921 ezali, il y a 1922 ezali. Sori olinga ça la bien mission. Autre parler quand si la prophétie de Fumukimbangu, wane ça la bien. Mais awa to c'est la mission politique, to la politique ya Congo. C'est promis. Je reprends. Il y a une question moboya, il y a une éclaircie na la mission partout na www.botestv.com to taper na YouTube Botestv au monde na émission bolamuka bayindo bo comprendre. Tozo la muka poto lembi lokuta. Il y a une quatrième pouvoir wana Fumukimbangu AP saki. Aloba qu'il y aura problème aux alapos pour le peuple. Président Komema akoluka ou mela olinga sala mamonio surtout. C'est ça non? Isa yangote Babi boy. Quatrième. Fumukimbangu babi boy. Hein? Quatrième président. Fumukimbangu babi boy. La séparation des étrangers, c'est-à-dire les venants, Mungizi la serait trop pénible. Les élus dans cette promesse vaincront avec la puissance de l'Éternel dit. Malgré la souffrance de cette séparation, c'est-à-dire la deuxième indépendance, sortira un dirigeant, un président pour diriger ses pouvoirs. Beaucoup ne l'écouteront pas, mais un petit groupe seulement l'écoutera et le suivra. Son début sera très pénible et sera accompagné de menaces et d'emprisonnement. Mais par la puissance de l'Éternel Dieu et la force, il vaincra toujours. C'est lui qui formera le bon gouvernement et fera des miracles à la demande de la deuxième indépendance. Vous savez, so deuxième indépendance, nango président 5e roi 5e Bouddha yoka koto 4e wana na mutaye Fumukimbangu lobi boye mboka na biso oyo eza ambroué na étranger ba boto la indépendance na biso tina l'autre vivaka na dépendance to dépendaka na bango. Vous savez, preuve année quand président Kabila a signé contrat na ba Chinois pour retourner au Congo, ministre des Affaires étrangères belge à Tombokaki. Azaki na droit soutenir au Tomboka. Pour te biso na bango tu as déjà indépendant to kabwana. Mais est-ce que yoka ndeko Kabila banda dia ndeko na ba ndeko ya na zo bisa yote na ba accord na bango to comprendre makambo. Un indépendant nani? Indépendant ali muto ko sala makambo ndenge ya lingi. Ndenga lingi boko imposer été. Tant au président Kabila zo comprendre que non de hymne national zo loba nous sommes indépendants. Hymne national nzembo lokuma mboka. Il peut naïe tout ça indépendant. A signé accord na bato nyonso ya lingi. Comment ministre affaires étrangères belge Jacques Rosilika tant au président signé accord na bato pour tonga mboka. Est-ce batongango batongati. Toké côté moi na Congo na est kuna est-ce que ba guerre bundamaka. Ils ont la zone minière au ba congolais ba koma raté. Na mboka na biso moko to koma kuna te. Ba koma kuna ba médecins sans frontières na batu ya Monisco. Est-ce que ba biloko aboni ko sala mabe na France? Que biso ba congolais to passer ordre na France. Na sitamu na Monaco, soit na Marseille, et c'est comme bango ba ko maraté, quand biso tukinda. Ndeko eza nini? Eza faute nanu ya enseignement. Bato baza à la base ya souffrance ya Congo, eza nanu ba pasteur, ba homme religieux. Parce que bango ba enseigner bazo pesa na l'église na bango zo balanter na ba réalité obisto vivre. Bato enseigner bato lukuta. Bato enseigner bato faiblesse. Je sais na comprendre bino bato vous me boyana bosolo. Vous va moyena bosolo, eza ko enseigner réalité. Vous va me dire enseigner batou que Nzambe aza omnipotent, aza ensemble de plusieurs connaissances. Derrière il y a président Oyo. Président abomaka peuple aza te ndeko na ngata le char d'impérialisme. Hein? Ndeko bolimbisi. Te yoka place toza. Char d'impérialisme yango. Hein? Ba émission Oyo pena to sala mabeze belé. Char d'impérialisme yango babi boy. Babi hein? La commission constitutionnelle ayant siégé dans une capitale du monde 18 juin au 3 juillet 1888, à propos de ce qui suit. Tous les impérialistes du monde, par référendum constitutionnel organisé le 25 août 1888, ont adopté préambule, proclamant notre adhésion à la charte d'impérialisme et à la déclaration universelle des droits des impérialismes, soucieux de maintenir le pays du tiers-monde dans la misère, la division, les guerres, la confusion et à l'anarchie, affirmant notre détermination politique, économique, sociale et culturelle. Nous, de nos pays, envie de mieux les exploiter et les piller. Nous, impérialistes du monde, inconscients de nos responsabilités devant Dieu, déclarons solennellement adopté par la présente charte. Section 1, disposition générale. Babi, article numéro 1er. Aucun pays du tiers-monde ne peut constituer son État souverain.
toye na régime politique yokate esika oyo président Kabila zali Kabila obino esika ba monde esika ba musée Kabila yango esika ba Thomas Sankara article esika ba Kadhafi eza na article bande ko fa ba yeba makambo zo le kana moko papa ngai boy bo panza boy bisa bango po mundele azana liloko ko sala susu te po terre kokaki bazana droit te bo ma président yokana nu ndeko to samba na bango mambeze belé ah eza boy mambo to samba na bango bazana droit te bo ma président africain bazana droit na suite. Le 30 juin 1960, on est déjà libre. Parce que c'est Rezali. Autre ressemble à Bango. Pourquoi vous remettre toujours le noir l'esclavagisme? Pour nani? Ah, bon, Baleki Nzambe. Baleki Bakoko. Bakoko Bazali. C'est là, papa. Article numéro 7 sur le Bible. Tout gouvernement qui s'oppose à la moindre résistance à nos injonctions perd par les faits même sa légalité. Tout gouvernement qui s'oppose à la moindre résistance à nos injonctions perd par les faits même sa légalité. Section 2, régime politique, article numéro 7, il y a charte d'impérialisme. On a promettre Hollande biso na www.botest. Il y aura yebsa yo. Na yebsa ba ndeko na ngai wana oba. Ça la paix mission pour na impérial charte d'impérialisme. Ba opposant na Afrique ba la raté. Ba tuno sona ba zo kosa ba opposant te. Nkoya Mutadra Golonda. Oya basango ya nkoyi. Na biso saka na biso bonene. Suisse na kati ya Suisse mama yo za wana pona kosunga biso yende angunda toujours na Suisse Mbuta Gabon. Buka Ipangu Kasongolunda. Président Yabayaka nyonso ya France donc déjà toujours ensemble na bino bo comprendre eza ba komba ba muta koko tout monde peut nous matia te ngeola ngai koko o comprendre te papa Nkusu tango azo vanda aza chef ndeko kuna luka kaye na ndeko na ngai est-ce que comprendre te que lelo na tunyo mutuna na mo malgo répondre na retourna ngo lisusu koko matika na posa ibabo solo quatrième président de Kabila. Il y a que des quatrième présidents. Skoyo malobani nyango Fumukimbango loba pour la quatrième président. Fumukimbango loba qui pour la quatrième président aloba ki boy. Tant quatrième président va diriger pouvoir au akozala elenge. Il y a autre monde qui président Kabila à côté na présidence na âge 29 ans. En 2001. Alors elenge. Quatrième président lobi bongo. Pe n'importe ya président o elenge bilenge ba ko telema pour na robeta lisolo na ngai Kimbango. Kasi bilengo ba moni ngai te na musudi boy. Ngai na botama na koli na tsela ko yeba Kimbangu te pe na yoka makamne te mais le ko na zaka na kati ya prophétie ya Kimbangu na zaki na kati ya bilaka na ye ke tangu na ngai kokoka na kolobela mama ya Kimbangu nga na koko bazo benga koko par rapport ya idée na zo pesa mais na kibo jeune na jeune vous savez donc na na bilo wana mi balé oui ah ouais bon to comprendre donc 5e numéro ya 5e président Kabila to zongo lokola bongo azala lokola Jean-Baptiste o azali ko bongusila Jésus nzela est-ce que exemple to pesi ngwana na vie politique ya Afrique ye azali ko bongusila nzela azali président transitoire alors la transition ya politique Congo pour tant continuer na koya ba fantir ko sa souci le dernier président oyo ya biso tozala na ye CP ko kanga ete eloko moko ba ko simba ete ezaye président Kabila tozala na ye président tant que je suis spirituel, je suis Fumukimbango ekoki nde wana akotika pouvoir pour na kwa tulendo vanda mais la minute azana no président ondimango ata bo mati bo kiti papa bo panzani yata président pour Fumukimbango ta place wana parce que constitution yoka Mama Congo coquette Mama Congo coquette ngila constitution na bino na Belgique a vivre peut-être na confusion na ina loba boye koko. Est-ce que Fumukimbango pena ko chapena mo oh biso no ba ese Fumukimbango penza Fumukimbango sali ba prophétie na yebongo yoka achebo ke mutu ba voter pas peuple Fumukimbango yoka amone na peuple yoka la odisi ya peuple zela boye ba makambo te Congo depuis la Congo nanu ba sala élection te yoka président moko zela ndeko na ngai président moko to déjà mais ouais quand l'électeur yo suite aussi qu'après ils ont joué comme identité ya mboka yoka toujours président Kasavubu toujours indépendance élection et salamaka bana ba voter kai et c'est peuple qui voter président Kasavubu parce que élection ngoloba faut être élu par peuple on a pouvoir président Kasavubu ba chef de pouvoir président élection parlementaire et ça les députés va voter le monde va gagner mais le monde va habiter tellement que loi il y a Belgique et allé ko prôner la loi il y a français les rois c'est les rois règnent mais c'est pas celui qui dirige c'est le premier ministre primatime te dirige roi zo réunir kaka le monde va habiter nga fala diriger ndi comment na
Premier ministre, président Kasavubu, a eu présidence. Deuxième président, à côté d'un coup d'État, président Mobutu, nous avons voté que le peuple, qui l'élection va voter président Mobutu, va voter à été. Yoka. Babote. Kasite, bongo. Tokende. Nous avons voté à Zate. À côté déjà président Ndengenae, pour un nid de solo babongo. Prophétie à Fumukimba, on est le babongo. Tokende le troisième président, Moussa Kabila. Nous avons voté à Moussa Kabila. Nous dites, coup d'État, à côté de président de la République, ah, président de la République. Tu n'es pas président Kabila. On a voté en 2001. Papa, tu sais la réalité. Ah. Le col là, donc, Makambia, Zela, Fumukimbangu, Moutache Bango. Tu as 5 en 2000 combien 2008. Koko réalisation, je suis nalinga kuna. Donc, le col à Fumukimbangu, on appelle ça un programme na Bongo. Constitution oh zo kanga été za mama mindele yeza président de la République au Fumukimbangu mutache na pouvoir to c'est la tango na biso ekoka akende soki tango ne koki akende mais la minute oh ye boya botanga pour ça Fumukimbangu bendeko bo batela yango po esunga biso botika ba bloka pambala wana o zongisa bo sala bo ete to sanga na to kende to tonga mboka na Suisse mbuta gabi mota lisumbo na kati mboka Londres mama Congo Masamba Noldi Mama Congo Ikewa, Emma na Paris, Gaylor Jazz Bouka, Paris, Mama Sylvie, Lofoli, Bruxelles, Coco Madera, Bruxelles, Mama Magali, Lo Mama Bruxelles. Donc, vous découvrez Coco Neto, Coco Nina Yeba, Coco, Babi, Papa Koussou, Azo Tambola, Mingi na contradiction. Pourquoi? Azo soutenir pour voir. Il y a 4e président. Bonjour, le 4e président. Bon, comme ils sont à niveau, il y a 5e roi, il y a sauvé le peuple noir. Si vous prenez en tant que moi, tu as cité la question. En tant que moi, il y a Papa Nkoussou. Pour adhérer au pouvoir, impressionne les années. Il y a question. Il y a caméra, il y a Roméo, il y a po so bino bozomona mamoza maseki so bozomona mamoza maseki bandeko tokomena tango so ya baga osala ba vantire te biso nzambe mutapesa biso territoire au Congo ya biso Papa Koussou azolobela ba prophétie ya Fumukimbangu ndenge yango ezali toko flatter mutu te parce que vous maison lo baboy vous maison na nini vous mezali etinda ya tata mokela lo poso moindo que Moïno ne se zali azonga la religion africaine Moïno nyonso tout ça qui pété le rôle la président Kabila la président de mambo italien te italien peut pas za mutu mwindo to reno solana to yebi c'est président zonga na bokoko na yo kumisa bakoko na yo tiro yo kama idée mindele to yebi c'est pas za président de la république o sola ala mutu mwindo qui président na ele ngole ki mutu mwindo te ala mutu mwindo ne pas souffrir faire souffrir biso ndeko na ngai zela Soudan et tout indépendance en 2011 bakabwani Soudan du Sud na Soudan du Nord mindele ba c'est deux ordres de kuna deux religions dirigées kuna to na christianisme na islam les leçons boké na Soudan du Sud au bato indépendance en 2011 awa ba ko mi ko lia ba nika ba souffrir mais fallait ba développer pourquoi ba développer te yo c'est pas en Afrique pas si Afrique ezaka na Congo pas si Afrique ezali pas africain ba sans valeur ba ba complexer ba mindele baza koyoka ba idéologie mindele yango na moto développer ça te oh biso to zela pa forcer Fumukimbangu se réaliser président Kabila président oh Fumukimbangu alakaki pona biso à part yé ezala 5e président koya tuna moko boya suka est-ce que roi ngobika koya mais roi koya ti OK merci beaucoup roi koya mais il faut centenaire Fumukimbangu koka ce que besoin battre toza na centenaire ya mystère de Fatima Jomona Marie maman ya Yesu amelaka ba mindele misatu so boyeba kango te bande onanga boyeba histoire wana na Portugal yo kate 3 mindele to bisa bango histoire yango saka baboma Pape Jean-Paul II Marie maman ya Yesu amelaka ba mindele misatu na Fatima na Portugal ayebisaka bango boy koko toza na yo to 3 mindele Lisi François na Yancet to sala be to lobela ngo a tout reprenant en tout cas j'ai amoni pene mission tika na tuna na question ko en poser un titre est-ce que bato vous vont respecter prophétie en Fumukimbangu toujours respecter bien
bien. Kangango be maman Massamba. Toujours respecté professeur Fumukimbangu bien. Bébé Masombo Monsanto aye donc boye le mala mon rappel. Toujours respecté professeur Fumukimbangu bien. Na étant de nouveau le PCP Mbota maman Massamba na bébé Masombo Monsanto aye. Bato vous est-ce que vous respectez professeur Fumukimbangu bien. Tout respecter bien. Falsifier, tout va falsifier. Tout falsifier faut citer professeur bien. Charte d'impérialisme yango biso hôtel la impérialiste. Parce que son manzila ikala Hollande biso place azali. Pesa contact na yo pour la peine batone sonai batu balando plus 240 plus numéro na yo bana nyo sobilaka basa partout dans le monde parce que ngano wal temps elle periodiste à le moment na sona bango nyonso. Donc tout le monde peut que le compteur et comme ya makasi. Pesa numéro no koko ba contacter yo boy ba ko sola peine parce que biso to ba noir. Bande matono mingi bande ko na ngai bolandi ngai na émission na bino ngai ko mona ngai boyebi bolamuki ya bayindo émission ngo bolamuki ya bayindo ingeta na bolamuki ya bayindo to koloba to kobombele kote to koloba bo solo po muto na nzamba banga liwati biso na nzambe to yebi nzambe bakoko na biso liwezo lo biso lo kote liweza muninga na ngai o azala kana ngai tango inso to banga ka ite na tango koloba vérité na yebi ke bele bakoya boko menacer bozo benga déjà ko ka pembo changer mateya bonne ko lobela boy okomi ko ndiko lobela nyonso po nzambe aza tout dans les tout aza omniprésent aza na kati nyonso numéro na ngai ezali plus 243 89 82 64 085 plus 243 89 82 64 085 ngai tatumu bangaka pemba fumu moi le grand pharaon on a yé pour na kozi pour la bino obino boye bagité bandeko mamboze belé to ko na bino soki to na bino kaka na botestv.com message mon appelle pour bandeko nga ba combattant bandeko nga ba combattant likanisi bozwa ya ko boya musique ya buzo bebeta na poto eza malamu kasi erreur mo bo sala bo vanda kana mindele na poto bo mona kande ba tetaka bino eza ba président africain tene banyo ko la biso eza loi ya impérialisme obino boyebi yango malamu ndesala ka ba président wana ba jinde baza ko agir bino bozaka na mindele na poto bino ba nation ko gagner la mindele boyebi se bango que non le 30 juin 1960 auto signer indépendance il faut respecter yango Piamba bien koko mbanga ka pamba lobike ako utiliser trois pouvoirs bandai dana nyonso abandé dana mi balé quoi côté pe ma politique pas promettre biso qui va parler aussi concernant ba homme politicien na biso parce que nous n'avons pas vraiment des politiciens on a que des politiciens ngape na lobiango donc tikanga na lobaka ke loko mo boye adage mo babi un peuple ignorant de son histoire c'est comme un arbre c'est sans racines donc ngai no le temps elle periodiste à des moments on azana ka pona ko informer bino et nako loba teke ba popo wana ezaka pona ko kapiamba no ba popo na intéressé biso nyonso donc biso tozana pona ko bunda pote ba histoire mais question émission ezaka ka titre nango ezaka ka est-ce que bato vuvomo bimi libanda ya professeur Mfumukimbangu to bazana kati je pense que beaucoup découvrir ko kapiamba po ba kotima ba politique donc ngai ce qui bosse pela comme on a donc na aussi ça peut na pesa mbote na les big manager ado panzo mfuma Kongo mwana Mfumukimbangu et na kepe ça peut mbote bongo na mama Élysée Diswe Mempilu na mama Denise Kumbo na koko na ngai Elliot Lumbu na mboka Philadelphia kuna na États-Unis na kepe pesa mbote bongo na docteur Kiapwai na Regina kuna na Canada et oncle Diangi motema mama Ariette Lolia na bike bébé oracle pays wana zali donc ba vutuka tout bana tout ya bilaka 5e roi akoya moi j'ai confiance à vous nabike et Simba pourquoi ko kapya lobi akopalola donc ce que vous sepela au monde ngai bo pesa merci na Romeo Bis na Christian Pindi bango de bazali na sima caméra et na réalisation ya Denis Boueni ngana bino tokuta na deuxième numéro ya bolamuki ya bayindo